Kabila toke na ye na suka ye na biso aomona famille na bango moto bayebani basala bateste même jeune fille anafundaki mutuna wana babi bayebi ete aza protocole ya Kabila. congodialogue.com. Yo Jeannette, soki frère na yo wana Kabila a permettre yo obetaka Olive kokanisa toko ya ko intimider nga masawa paki nga masawa nde na kosilisa yo carrière ma sœur ngai masawa nde na kosilisa yo carrière na mboka wana congodialogue.com. moi que to pesi muku na raison toza abano dénoncer makamwa tuko lelo toza batika ba aventure. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. congodialogue.com. www.congo masolo congo kosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Kabila toke na ye na suka ye na biso aomona famille na bango moto bayebani basala bateste même jeune fille anafundaki mutuna wana babi bayebi ete aza protocole ya Kabila. Yo Jeannette, soki frère na yo wana Kabila a permettre yo obetaka Olive kokanisa toko ya ko intimider nga masawa paki nga masawa nde na kosilisa yo carrière ma sœur ngai masawa nde na kosilisa yo carrière na mboka wana moi que to pesi muku na raison toza abano dénoncer makamwa tuko lelo toza batika ba aventure. Et puis abundi pona mboka oyo ndenge akufaki boye makambo na ye koki kokende kaka boye te toza na susi biso bana. Mama makambo le bauta bakuyakuya malgré ekutaki nga naza minere naza moke me lokola nakoli boye ere nyonso bana bakoko na ye bazotuna ngai bon papa koko na biso akufaki ndenge nini nazozanga eloko akoloba pose ezalaki ndenge nini. Mama makambo le bauta bakuyakuya vous voyez les conséquences de bakuyakuya batu baye boye kokuta bate pa na bango bolingi bo diriger bango ko confirmer que je suis moi l'enfant de musée ezate parce que pour na ba région société ngaza mutu na uti na kati ya famille swaka vérité et swaka o bayoka pena vérité piment Jeannette azuki zunguzungu azui liboma bon soki na prouver na za mwana na musée na kanisi kozala mwana na musée na ebite po na yo maman si faza escroc ma chère je n'ai pas le temps mais parce que moi je vous dis la vérité je vous dis vos vérités pour de que kala mingi te bozo ko kangabisa bozo okende naza na kobanga te voilà ma document nyonso ezali et puis naza muto na ebani o na koli na ndako baninga ya quartier bazali na Lubumbashi baebi de boka nsataki ba kongole bazaka ba yuma tina niveau wana yango na tozo ngato expliquer bino ba vérité na bino muke avant bokende comme ça boye baketo zalaka ba yuma te tokopesa bino ba mbata mikolo avant bokende c'est ça kotia stop te parce que bana toze belé pour le moment ba misusu basi bakufa parce que nga moko dans mes propres mains na kundi belé lokola Hassan Kabila asi akufa John Kabila akufa na Aimé oyo ndeko na biso ya mwasi akufaka na Kinshasa akufa azamona Kabila et puis soki tozwi bamisusu David Adrien Kabila azali aza na Lubumbashi wana ata ndenge nazoloba bo azolanda ngai ba Emmanuel Kabila bazali Désiré Kabila bazali toza na Désiré toza na Désiré Taratibu Kabila toza na mususu aza Désiré Kabila moko azali awa na Kinshasa mususu aza na Lubumbashi wana baza ba grand frère bon o toyebi yaya na biso ya liboso Jean Kabila nde mwana liboso ava papa kende maki nde abotaki Jean Kabila aza na bomoi et puis Daje tout Kabila aza na Lubumbashi Hortense Kabila aza na Londres
donc akimaka ka exil eza ba makambo moko na kokoloba devant nini te donc toza un peu ebele oyo nayebi bauti koenleve awa ndeko Ibrahim oyo babengaka yango escroquerie na niveau ya état. Et voilà ce que vous êtes en train de faire avec votre maman. Vous êtes en train d'escroquer la nation. Nous n'allons pas arrêter de le dire. Vous comprenez? Vous êtes en train d'escroquer la nation. Nous n'allons pas arrêter de le dire. Vous comprenez? Kabila ayebisaka biso naza mwana désiré ntango mwana désiré Kabila aye aleki po aloba vérité na abi biso toyebi Joseph Kabila te soki aza mwana na biso tokende na hôpital basala biso examen mais selo vérité na ye abimisi kobima na ye aleti awa bon, on dit par la police, baye pour pas calmer biso selon les deux réagir contre bateau bayo Canada parce que bako Canada qui a sama na mboka le vérité. Banda to kuna Kabila c'est-à-dire, on peut faire des missions. Oh, général Kassongo. On doit faire les missions, on a une mission à celle de la révélation. Qui dirige dans ce pays? Ça, c'est le place où tu vas tirer les nuits. Ils ont vraiment sens de responsabilité qui est président. Et le peuple sent qu'il y a un président. Quand il y a un nouveau président, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau souffle qui va souffler dans le pays. C'est-à-dire que le président, c'est la côte. Le peuple, c'est les autres. Donc, il y a un sango mokozi. Toyebisi yo nde muto sale mission na ndeko na biso Ibrahim. Ndenge nini bazwa eleveye sans toutefois biso toyebi. Yo il faut pesa biso ndeko na biso. Comme on a place à ça. Là le but ngape na ebite na monika makambo mo ndeko salemi. Mais na yoki ke azana ipekini. Ça va lokola azana ipekini. Tokende toyeba ke. Tokende toyeba. Tokende yoka koto yokende na ipekino toyeba ke azato azate tokomi kuna lero tokomi kuna général azobim azoloba kano te moto bozoloba azawa te azalaki na minute aza na parking azalaki na mandat d'arrêt azalaki na mandat d'arrêt tolandi oyo nyonso tozomona tozosala awa tozolinga toyeba kaka tubaye biso bosolo ndeko wana aza wapi soki aza te tokopelisa moto Ibrahim atubayeba soki aza wapi mpe bazosala evenema ngo ezosalema maison communale ya Kinshasa na famille na bango bayebi Mese Kabila te Mese Kabila na famille na bango bayebi te eza na mama sifo bango azoba mama sifana alobi mama na aza mama moko boye abotaka te aza mama moko boye donc aza onye Kabila toke na ye na suka ye na biso aomona famille na bango moto bayebani basala bateste même jeune fille anafundaki mutuna wana babi bayebi ete aza protocole ya Kabila tata mosika banga asali basala teste makila bayeba vie mwana Mama makambo les bauta bakuyakuya vous voyez les conséquences de bakuyakuya
batu baye boye kokuta bate pa na bango bolingi bo diriger bango mais en même temps bolingi vérité te hein et swaka vérité et swaka o ba yoka pena vérité piment Jeannette azuki zunguzungu azuli boma parce que na fait vérité à maman na e wana ya escroc maman si faza escroc ma chère je n'ai pas le temps hein? Mais parce que moi je vous dis la vérité je vous dis vos vérités pour de que kala mingi te bozo ko ngabisa ka bozo ko kende mais avant bo kende bo kan tata ki ba kongole bazaka ba yuma tina niveau wana ya wana tozoli ngato expliquer bino ba vérité na bino muke avant bo kende comme ça boye ba ke tozalaka ba yuma te tokopesa bino ba mbata mikolo avant bo kende c'est ça. Bon, soi-disant, Jeannette Asiliki pour na lobby que maman na yazo ko escroquer nation. Ah oui, na ko répéter, on a continuer ko répéter ngo et puis na ko s'excuser te parce que o babenga kango escroquerie na niveau ya état. Et voilà ce que vous êtes en train de faire avec votre maman. Vous êtes en train d'escroquer la nation. Nous allons pas arrêter de le dire. Vous comprenez? Parce qu'il n'a qu'à répéter en le sous-sous, Mouzé azalaka célibataire, Mouzé azalaka jamais marié, Mouzé atikala jamais koba la moitié officiellement, Mouzé a yebanité kazaka la moitié officielle, Mouzé n'a jamais déclaré une femme officielle, Janet. Que je t'explique ça dans quelle langue? Toi tu ne sais pas que ta maman c'est une fraudeuse? Tu ne sais pas ça? Qu'azaka fraudé? Que Mouzé atikala jamais koza na moitié officielle? Tu ne sais pas que le soi-disant ton père n'avait pas une femme officielle? Est-ce que c'est moi qui dois t'informer cela? Est-ce wapi, moi est-ce wapi? Parce que c'est ça votre vérité. C'est ça votre vérité que vous pensez que les Congolais ne savaient pas ou bien bokanisi que tellement que bino le quoi au pesa biso ba Congolais ba kombo ya bi chuchu bokanisi que toki jamais ko découvrir ba vérité wana. Et ma sœur, je vais t'informer que tu comme un système d'investigation liso likolo ya liso. Ça veut dire que makambo nyonso au moins ba mboka nesi ba poto yoko eza ba biloko benga investigation. Investigation ça veut dire que ba tie mutu na mutu dossier na likolo la table babani ko sala investigation ba ebisa bino vérité na lokuta ezali wapi. Donc ndenge wana biso pe to bandi avant bo kende to kosala bino nyonso investigation. Donc to ko expliquer bino mutu na mutu qui tu es, d'où tu es venu, na ba statut na yo ya normal ya lokutate oyo boya ko bambela biso ko banana na mama na yo. Comment est-ce que boki d'abord ko escroquer biso na niveau ya mama na bino? À partir déjà mama lokute e bandi déjà wana. Bino bana boza na sonité. Pourquoi bandi bozo ko satina niveau wana? Bana babandi déjà ko c'est la makam à partir ya mama na bango moko. Baza makambo ebele ya lokuta o baza ko sa biso. Donc ma chère, nous cherchons à combattre l'impunité dans ces pays. Et l'impunité, on doit les combattre dans tout niveau. Et banda kuna na sommet, il y a l'État. Ninge maman naza ko escroquer l'État. Donc il faut to banana ko punir impunité à partir de l'ikolo kuna. Deto kita sikoyo na ba peuple ya mike obaza ko ibati na niveau ya savon. Vous comprenez? Bo ko tondi sa makala te na bato baza ko iba savon, muto ayibi lipa, bango ne ba fa na makala. Alors que ba parents na bino maman na yo aza ko escroquer nation. Aza ko recevoir mbongo ya ki veuve babiloko ya musée ba bénéfice nyonso ya musée aza ko recevoir yango na escroquerie atikala ko zala jamais veuve ya musée lokwa na expliquer que musée azaka chez célibataire musée azalaki ko bota aza ko kota mabala awa koti libala kuna ça c'est connu. Ce qui peut aux na tembe memanga na côte ndenge bomemi bozo comme continuer comme memaka bato na ba côte comme ça na expliquer procureur général ba kanga bino ba kanga mama na yo wana ya moyibi nana ngwa yebite ke muzaza célibataire qui ne connaît pas que musée statut na ezali ya single nana ngwa yebi amote bosikoyo bino nangina expliquer loko oyo bino etinde bino bosala escroquerie wana boti na mama na bino kuna abana ko yiba kambongo ya l'État ezali boye parce que na constitution na biso lobi boye soki papa kufi ba bénéficiaire na ye ezali mwasi na ye légal je crois qu'il y a na 50% ya biloko mobile wana tika kubi na ba bénéfice na ye 50% mususu wana etikali ekozala distribuer na bana na ye nyonso ozoyoka yango wana bino bokenda ko bimisa mama na bino soit disant yende bénéficiaire alia ka ba 50% na bana wana mususu ya kabila ya na bango wana boma bango bokimisa ba mususu bakoma ba réfugié po baya ko déclarer ba bien na bango te ya papa na bango bozoyoka toyeba vérité na bino nyonso wana ya ba escroc ya lokuta
donc si nenge zali wana mama wana azaki jamais moi si ya Kabila officiel, ça veut dire azana droit ya ko bénéficier na eloko moko te ya musée parce que azalaki jamais moi si na officiel. OK, wana makamna zo sayo yo zakuna na parlement soko yebite kende ko tala sous constitution. Ça ce sont les gens qui nous disent qui nous dirigent, mais c'est eux-mêmes les escrocs au sommet de l'État. Baza ko respecter même pas constitution. Ma sœur na constitution na loi ya Congo lobike papa muta ko bénéficier biloko na ezali mwasi na ye officiel na bana oya bota bana nyonso oya libanda na oya kati bango nyonso baza ko bénéficier na reste ya 50 wana soki 30. Sikoyo bino bokeko fraude mama na bino wana aya ko lia ka 50% ya musée mususu wana soki bo partage kango na nani to yebite bana musée nyonso wana bo kimisa bango il faut to luka bango ba ya ko réclamer ba bien ya papa na bango parce que droit constitution ya mboka na biso ezali ko permettre bango ba ya ko déclarer biloko papa na bango bozoka. Et en plus de ça, ceux qui boyebite tozo sala investigation tozana kati investigation na bino yona zoe mi bina frère na yo wana ya Kabila bozo ko exploiter ba minerai kuna na Lubumbashi na illégalité nyonso boza ko exploiter minerai boke ko kosa boke ko pesa mama na bino mwa bilanga pona bo couvrir peuple congolais misu ya lokuta ke mama una saka bilanga kuna mama si saka bilanga kuna te mama si faza ko exploiter ba minerai illégalement za ko lekisaka ngwezo bimara bamboka wana soki boyebite to bisabino ba vérité yango wana il faut to kanga bino penda to tia bino na boloko na ba makala wana comme ça bino pe bokende kolia bavungole. Ah voilà, c'est comme ça. Yo Jeannette soki frère na yo wana Kabila a permettre yo obetaka Olive ko kanisa toko ya ko intimider nga masawa parce que nga masawa ndena ko silisa o carrière ma sœur ngai masawa ndena ko silisa yo carrière na mboka wana nengo betaka Olive mikolonyo so makofi komisa esaki no ya fufu ya ko sala ka entraînement makofi ezanga te parce que ngai na ko senga yo komba na stade ya martyr donc to sala penda komba penda boy open fight comme ça na boxer yo ma sœur, tu nous connais mal hein. Pour nga yo moninga nazali donc champion toute catégorie ozoka po boxe pe na yebi parce que na sala ka pe kickboxing tala ka makamninga na zala munoko boye donc il faut na zala préparer tout minute hein parce que ceux qui adversaire aye na frapper donc Jeannette koka certaine go beta ka Olive ko lokelanga ba buzo bezanga tina parce que ma chère na ko frapper yo na modèle nano ba frappa yo te na vie na yo. Donc o ezala kaka warning epa na yo pona ko yebisa yo ke tozo sala investigation parce que muke tozo sala investigation kala mingi te to yana ya frère na yo Zoé kala mingi te to yana ya Olive kala mingi te to yana ya Kabila parce que vous travaillez pour ce pays, vous êtes au sommet de cet état, nous devons vous dire vos vérités, nous devons faire les investigations pour te expliquer qu'est-ce que vous êtes et puis peuple paix qui vous êtes. Ma sœur, ce que ça soit et talinga été. Libanga na boaki, na boaki et puis on répondre parce que dit que ça vérité soit ka. Ndekonanga ce que ça soit yo de toute façon ça ndekonanga été. Kala mingi te banzela ya bazamba boza kozonga to sto expliquer ki bino déjà ninga wana so bozo kansango eza blague te. Bon attendeur, salut. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com.